mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza natura bato mokili te bolingo eza natura bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodependre tina oyo osalela bango liboso ya pilato bato babona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment natura bato mokili te bolingo eza mpenza natura bato mokili te bolingo eza yo yesu ebale elongwaka bokauki na esobe ya mitema bokausi pindoli ya bapota mokili ezokisa poza ebale elongwaka bokauki na esobe ya mitema bokausi pindoli ya bapota mokili ezokisa kasi ngai mokolo nini nakobatela yo uta tobanda kosenga yo obenga biso bamandiante motema ndenge nini oza nango baba ya milimo bokauki na esobe ya mitema bokausi pindoli ya bapota mokili ezokisa Zolina, eso ya va tu sello. Ebale ya nyonso na ngai, ebale ya bote na ngai, ebale ya libala na ngai, ebale ya bote na ngai. Bonsoir, 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 Liban Mokonzi depuis Marseille. Salut à toi, Liban Mokonzi, bonsoir. Tokota kota, tokota, to partager, to solo là. Bonsoir, 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 chers amis, bonsoir, bonsoir. Salut à toi, Liban Mokonzi. Bonsoir, bonsoir, Liban Mokonzi. Partagez, partagez, partagez. Merci beaucoup, JC Bokanga. Merci beaucoup pour le partage, chers amis. To solo là, to kota, to solo là. Ma solo, ya ba couple oyo. Et c'est pour ça que je passe mingi. Na mitema, na yango tozwa initiative oyo ya kosolo laka. Ma solo, ya ba couple, chers amis. Commencez à partager déjà s'il vous plaît. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager s'il vous plaît. Tout solo la masolo, il y a ba couple. Bandeko, j'espère bomoni titre nege izali le to solo là. To solo là des sujets un peu vite puisque tu bani un peu tard. Au limite puisque na mutuna salaka na oti boulot. Na komi kala mingi te senga na liandambu on a tout quoi solo là. Fait que tu en a 20 heures mais
Bolimbisi. Merci beaucoup, Liba Mokonzi. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Tout partagez, et puis tout ça, like. Partagez, s'il vous plaît. Comme ça, on soit bon là. Émission, c'est Bandi à sauvant nos couples congolais. Tout Kokako Solo là, Bandeko. Tous en a des sujets, Bandeko, au Toko Solo là, les lots, chers amis. Tous en a des sujets, au Toko Solo là. Et ça là, et là, comme sous Bandeko, Oyo, et Zali ko. Ko sala biso pasi mingi zali moko ya ba makam oyo eza opanza ba couple na biso. J'espère pour moni na titre ezali batu oyo tozali koyambaka na bandako. Toko décortiquer ensemble na bino. Est-ce que batu oyo tozali koyambaka na bandako? Bapaya oyo toyambaka na bandako. Est-ce que bazali parmi batu oyo bazali kopanza ba couple na biso ou pas? To solo là, ba place ba commentaire ezali wana. Ou tu vas commenter pour nous faire une idée. Na pensé que tout cela est là qu'on a poussé. Et ça aussi la passe mingi makambo oyo bato zo yamana bandaku. Nga ça vous partager s'il vous plaît vous partager pour na tout cela ba baninga ou ba éviter tout bandi. Ba kwa kokota to partager les bango bandeko s'il vous plaît. Partagez tout partager vite fait. Ouais, on a partagé pas mal. Bonsoir à toi, Freddy Taco. Bonsoir à toi, bonsoir. Bonsoir, Freddy Taco. Bonsoir à toi. Merci beaucoup, chers amis internautes. Bandeko, les Cambodgiens comme ça passe mingi. Tu reçois des sujets. Il y a Bapaya dans le bico de Marabanda. Est-ce que Bango Bazabe parmi Bato Bazan de couple de Besso et Panzana ou non, deuxième sujet, ezali les commandes comment la masse au moni vidéo ça ko régner. Merci beaucoup Makambo Masamba. Vidéo ezali ko baluka internet, au moni de comment la masse oya arozwa biloko bilama mobile za ko bois kalibanda, to ko bela deux sujets mais to kana nando bandeko na likamba ba paya oyo to ya manda ko na biso bandeko. Kokamo bandeko couple mususu ko na bobala na mwasi na mobali. Bobalana boza bien boza na bino bien penza bandeko boza na bino bien ambiance ya bino ya bien na ndaku to pekisi ko yamba ba na ndaku te bandeko na meza l'une des choses oyo eza ko panza ba couple na biso pe eza ba pa ya mususu ka tuzo yamba na mandaku boye. Pourquoi to lobi ndengwa na puisque eza na couple moko en Suisse bazalaki bien moi c'est la mobile. Parce que bien abota ba na ba mibale et na ko vana ka ba ko vana couple moko pinga donc très harmonieux donc harmonie au sarnaté so moni couple ya mutu tout abane ko pesa couple ya ba coup de chapeau ni bazala ka mosi na mobali boyokani ya bien makamutu bien kaselo oni le panza ki bango bande ko na ngai papa ya kaka oba ya mbaka na bandako papa ya kaka oba ya mbaka na bandako. Salut à toi ma sœur Célestine Mbese depuis Lausanne. Je sais que vous avez l'andabiso. Salut à toi, merci beaucoup ma sœur Célestine Mbese. Papa yaka koto ya mwana mandako bandeko na ngai. Nzoka liboso tango za na couple, tango za na couple. Ndeko na nga mwasi na mobali. Tuluba ngo chaque fois na munoko. Tuba ngo chaque fois munoko kaka. Il faut tous en abonzambe, il faut nzamba za la tuluba ngo ka vague maboye. Mais tout ça, quand on te mettre en pratique, tu te mets jamais en pratique. Tu sais, dans Nzambe, na kati vraiment ya fond, il y a un couple na biso. Bande kona mokile beba lelo. Mokile beba. Il y a certains comportements au monde que mbala nga zala ki na ngote. Mais du coup, mobile nga commis a changé, a commis un peu compliqué. Comme on s'est posé la question, mais pourquoi nous balons commis boy? Merci Liba Mokonzi. Pourquoi nous montrons dans commis boy? On s'est posé la question. On s'est battu. Mutu oe boyambaki na ndako. Couple na lelo ba panzana. Mutu to comme okama mais couple ba panzana. Mupayare ayi ka kotala bango na ndako.
Bo benga na pe bapaya ndenge nini. Biso culture africaine, culture congolaise, hein, culture angolaise, culture nini. Salut à toi, Washington, grand pays. Merci beaucoup, Washington, grand pays. Merci à toi. Washington, grand pays, Nakata Bundes. Donc, partagez la vidéo, Washington, s'il vous plaît. Tindilata moi de 5-6 personnes et cause la malam ming. Merci beaucoup. Washington, grand pays, grand prêtre de Fouaté, Washington. Tout ça, on se l'a massolé, couple de Washington, grand pays. Tu constater que papa ya auto ya mana bandaku nazola na ye Washington grand pays yo ebira to constater que bato ya mana bandaku Washington grand pays. Merci beaucoup à toi vraiment Liba Mokonzi na kata Marseille. Merci beaucoup Patrick Wolo PC Bambote bele pa azali Patrick Wolo bato ya mana bandaku baza ligne de batu oyo bazape batu baza opanza ba couple na biso. Pourquoi tu le bine moi ndeko nangai? Merci beaucoup Neto de Neto, merci beaucoup. Pourquoi le bine moi na ndeko? To mesana ko ya papa ya son paya ye sentiment ya ouais chérie obi ke mpaya lobi ya na ndako na biso to ya mutu boye mutu aye oyambie na ndaku na gentillesse nyonso. Na place que bandi konanga tango bozo ba jeki mpaya koya na place que couple na bino bo se préparer spirituellement. Quand on dit spirituellement, ça dit bo se préparer na prière. Que tant pour koyamba mutu atango na ndako na bino. Salut à toi Yvette Ngoyi Kapapa. Salut à toi Yvette Ngoyi. Merci beaucoup. Partagez vidéo Yvette Ngoyi et cause la mala muming. Vous préparez spirituellement te. Boye boyamika mutuni mwana ndaku na bino. Boye bite ndeko nanga mupaya o bino boyambi na ndaku na bino. Boye bite nini oyo yaya ki ko seme na ndaku na bino semence nini. Bit ni na ela ki na ndaku na bino boye bite boye ba ndika bien mais mitema boye ba nite. Tu ba ni mitema te ba ndeko nanga. Tangu toza kovana na ba couple toni nga koyeba na mitema Liba Mokonzi yo kam nazolo bana yebi to na kosa ou je ne sais pas. Eza eloko o bato mingi ba négligence bato mingi bazaka kidiba na yango ba couple belé bazaka kidiba na eloko oyo. Si tout couple oyo ezaka yebi na nzambe te bazana bango gentil oui mais bon nzambe pina makasi bazana ngote bazaka kidiba ba trop distrait et toza na bana. Vous avez un couple, vous avez un monde moko, pas mi balé, pas mi satu, pas mi né. Boé mamoutou nandaku. Il faut se préparer spirituellement, chers amis. Mokili oyo et beba. Monde bebi na niveau moko katia batuto yebi nenge bazalité. Mitema ya batuto yebi nenge zate. Propre ndeko na yomo okutu. Ado sala ki apanza couple na bino. Ya solo Washington grand pays. Propre ndeko na yo, propre leki, propre yaya. Mama aboti yo kutu, papa aboti yo. Basolo kaba panza couple na yo. E bongo bat oto yebite to yebanira na poto awa, to yebera na kina, to yebana na kindi, to yebana na mbote to kuta na poto ko mbapi. Oto bana quartier moko. Oto sala boye okomi ko yamba na ndako. Me kati na ye oyebi yango te. Kati na ye oyebi yango te. Aye boya meka na ndako ne mwana akoti bo pese pe et en plus eloko monsieur sala rapasi. Ozo emba mutu na ndako mususu bosi bana na bino. Ozui bana bolongo bokidi bolibimisi bana na chambre. Botie papa ya balala na chambre ya bana. Poni mpaya za la l'aise. Bana ba mesa kula na chambre na bango bana baza sacré na poto wa chers amis. Bana baza sacré. Tout ça là un moment tout ça pas mindele OK ndaba mindele boy tango kende.
au bon ça hôtel non la pour me dire sur le bête oya jour boy ou bien oya ayebi ka tango oya au hôtel na yo ke rola la tongo oye bo mérite bo lié et biso siko batimuni tema to zamtia malamu to kokaka kusala eloko wana te to zamtia malamu trop mais kimita malamu wana bandeko ezo panza ba couple na sans le savoir. Sans le savoir, sur Katsa Moutou yebi angote nengaza Washington grand pays. C'est vrai. Katsa Moutou so yebi nengaza te état d'âme na oyebite. Ba tuming to monde le total ba livre ba film ba nigérien. Total ba pièce théâtrale. Ba makambo total ka wana bandeko nanga. Ba za tout à fait na raison ba comédien na biso ba théâtre ba sala. Total ka bilongi ya batu mais total ka contenu oyo eza na kati histoire oyo eza na kati total ka mupaya muso ya mbetanga na ndako ya bino kati na oyebite peut-être azam de misala mabe peut-être azam de misala mabe et que azama semence bon peut-être ya mission na ye na misala na ya ténèbres ezaka ke ko panza ba couple. Mususu peut-être ne misana ya butu. Bit na ezalika ke koya ko tsa maladi na bana ya batu na ba couple moko boye quelconque. Soka ye, il faut na tika bana na maladi. Mususu azana semence moko soka ye fatigue la batu molimo ya pauvreté. Ya solo wa shindo de grand pays. Toye belande on ngai. Toye bela penza, to za distraité na ba couple, sauf nos couples congolais. Et belé bazonyo comme lelo na ba vie bande on ngai. Couple rasu malamu te koma ko swana na ko swana. Bitumba tongo midi pokwa. Mumbala koma mta masanga. Mwasa koma mobulu. Mwasa koma impoli. Mwasi boye boye. Ezala ki volonté na bango te peut-être. Mutu mo boya mbaka na ndaku etada mna boye baka yango te. Mutu mo boya mbaka na ndaku. Etada mna comme boye baka yango te. Bino opese ka confiance ko la mutu to yebani biso ba kongole to ngo ya mabatu na palin. Nzoka aiko tikila bino semence ya mabe na ndako. Atiki bino semence à divorce. Merci beaucoup, leader Claude. Merci beaucoup. Bonsoir à toi, leader Claude. Mon père Obo Yambaki aye a tiqué peut-être sémence, il y a pauvreté dans Ndaku. Aza tellement jaloux, aya moni que vous avez bien un couple na yo, vous avez un relo côté, malgré que vous avez un bon danger, mais il est qu'on laisse à la cara, bah quitte les bien dans Ndaku, bah armoire a bien, bah télé a bien, y a un kati, mon thème à keto, mon thème à jalousie salier, et t'as d'amener pour éviter. Salut à toi, poupée la blonde. Depuis Allemagne, Poupée la blonde, salut à toi. Partagez vidéo Poupée la blonde, s'il vous plaît. Faites attention à papa ya auto za ya mara na banda. Faites attention. Faites vraiment attention Poupée la blonde. Moutoro ya manandako. Yeba eta dame na yende onanga. Et ça l'une des choses à battre. Oh bazo panzela biso ba couple. El Kamima depuis Genève, salut à toi. Bonsoir El Kamima. Il passe de Madrid. Salut à toi, mon frère. Salut à toi. Toké bana batozo ya mara na banda kuna biso. Bozaki bien moi c'est mbali. Harmonie a bien na couple. Mais muto boye maka ndako bini boyebite, bokomi ko misa ba noko bandoki. Oh grand frère wana ki na mona ke misi grand frère wana ko la boye ko tine mu ko za ye kam da sala ngande ngona. Donc la benga nga bete ko za ka ye. Oh, grand frère Abatouté, Ndewonangai. Grand frère Abatouté, mais Moutou Boyambaki Nandaku. Azam Temisala Mabe. Salut à toi, Joanna la Zaïroise. Salut à toi. Merci beaucoup, Joanna. Il passe à dire, oh, Bibiana, salut à toi. Bibiana, salut à toi. Merci beaucoup. Et donc ça passe ming bandekonanga. Couple na bazalaki bien. Mutu bayambaki na ndako nzoka zaki mutu amisala bozipe oziba na bolongoli bana bobima bola na salon tonto akola la kuna na chambre na bino bola la na chambre na biso ou bien bino bola na salon même mutu na chambre bana te ataka na salon si bino bola na bututi
Bokola na butu mwasi na mobali. Salut à toi Mado Kufuku. Salut à toi. Merci beaucoup. Salut à toi Ed Mazi à la classe. Salut à toi. Mbote na yo, papa, tout partagez vidéo s'il vous plaît. Sauvons nos couples congolais. Sauvons nos couples congolais. Bino bola na butu. Botiki ba na chambre balale. Attaque ba pa ngolali si ba na salon. Ba incarnation ba se la bino butu na ndako na bino boye ba tellement sinon ba bolali kuna bozo se bola mwana tongo boyo kale kuna chambre na butu. Ah chéri so la mwana tongo, il faut se la bango tiba mela, il faut se la bango boye. Mais kati na bango boye bité. Salut à toi Manuel Sembad. Salut à toi. Claire Moukadi, bonsoir à toi, bonsoir. Chéri so la mwana tongo se la bango ti, se la bango boye traka ba uti msika. Wala ma solo bo meli bo meni masanga bokela 2h du matin, 1h du matin, boke bolali. Bango nzoko baza bato misala mabe na butu, ba incarnation na bango bandi. Boza na bana na ndaku, bana bazana no mike. Soki bana te, batike bino semence mo babe na ndaku, semence ya bitumba ya koswana na couple na bino, semence ya pauvreté, semence ya stérilité, semence ya souffrance ya makambo ebele, semence ya trouble na ndaku, okomona couple mususu bozaki bien. Merci beaucoup, leader Claude. Merci. Salut à toi, Nicole Baketa. Salut à toi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et puis aimez la vidéo, likez la vidéo, s'il vous plaît. Bon, mon rab, vous pas attendre au Kenya Bonanda, pas problème de côté. Au moins, pas problème de côté. Vous avez qui bien moi ça comique na comportement bizarre. Donc moi si au moni. Il y a solo Ed Mazi à la classe. Nzambe a protégé biso kaka. Mais pour nous protéger biso moko. Tous à la prudent. Tous à la prudent. Kindo kia kala. Et ballon qui zaïga ya famille, ta famille. Mais il y a les lots équipés sous famille. Kindo kia les lots qui mitent à ma belle, les lots comité la bato libanda. Na mindele o bamboka tozo vanda. Na mindele baza batu mabe. Baza batu mabe. Donc tant tozo ya papa ya na ndako. Tant tozo ya papa ya na ndako bandeko na ngai. Il faut toujours une attitude de prière. Il faut toujours une attitude de prière. Mouta ko sabinote. Et belé ba coupe do coupe belé lelo. Et ça faut à moi citer. Et ça faut à mobilité. Mobile akana ka tromper moi si na été. Moi ça kana ka tromper mobile na été. Mais ba camarade ba pa ya auto makana ndako. Ba pa auto makina ndako, ba za ba tamisa mabe ba na ndako ba tike zo semence mabe. Et couple pe boyoka bonzambe zate. Bobi nzambe na ninga solo te. Allez. Ba fantri ba ni ndako. Au moins la couple ba ni ko comme na décadence. Au moins la mobile ça qui bien. A couple ba comportement moko bizarre. Au moins tellement za kuna camarade ou batambola kana ba lingane mingi. Au comme ko boulele camarade ya mobile on ba begi no ah. Ye le ko la ngaka mdomo to mona mbali na nga poza ye ba mo bebisa mbali na nga. Nzoka muta ba tukutute. Salut à toi Freddy Tako. Mathieu Missamou, salut à toi. Menga Nacha, bonsoir à toi Menga Nacha, bonsoir. To partager vidéo. To partager vidéo s'il vous plaît. Au moins on va la comme un comportement bizarre. Mais moi ça salé ma bête, a comme bizarre. A comme que basi banda ma comme bele nzoka. C'est mas batike nous na kumpayo boyambaki. Mbetu na bino o ya la leli. Bo priete, bo trika papa nengo la basi ko ba lo bitre to ya ba batute. Non. On a une culture na biso to mesla ko papa na bandako. Mais quand on reçoit quelqu'un à la maison, il faut d'abord prier avant que moutana tia mutu nandako na bino. Butu ezaka na makambe bele bandeko na ngai. Butu ezaka na makambe bele. Ya solo Nicole Baketa. Butu ezaka na makambe bele Mathieu Misamu. Je ne sais pas. Si réellement que les makamnazo le baïza solo, s'il vous plaît, bon aimez vidéo et puis partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et ça l'une des choses, on va te kate.
lelo komaka na poto ko basi na biso babosa na culture na biso bakoma mitaya mabe na poto mibali mobulu boye bozoyeba te eloko wana ekoteli bino na ndako ndenge nini ntango bokende kobalana bosali bape te on s'aime pour le meilleur et pour le pur mais ntango bokomi na ndako bokomi kovanda pour le meilleur pour le pur wana elongwe makanisa mabe ekomi kokota nzoka mbuma mabe mo boyambaka na ndako bino boyebi kutu te ide kutu eza te bolie bozali ambiance wana dededa wana mina nga wana dededa wana ya kati yebi na biseka couple langa bien abiseka libala na ngai wana pig master langa peza za danger yabi couple na biso bien pire azalaka susu te ndeko na ngai pire même ata pire yotala ndeko na yo propre makila moko azosala mabe ndeko no propre makila moko bobotami libumu moko bobotami muchopo moko azosala mabe muchopo moko azosala mabe ebongo mutu alibanda Fredi Tako fille élégance poupée la blonde bongo mutu alibanda akosala mabe facilement kati ya mutu toyebaka te omoni kaka mutu ekito lelo il y a des sorciers en costume lelo eza na ba sorciers en costume abeta costume boye nzoka za sorcier asali ndoki okoyeba ndenge nini soki oza ndoki te amoi kozala mutu oza na osambelaka mutu oyambi mutu na ndako mutu oza na koti boye yo mo sentir makino mpo mutu asambelaka oyebi koprotege couple na ye ki ava balala basimbana kama loboko mwasi na mobali na bana bapriere avant nalala ava balala même mutu amisala mabeso akoti na ndako na bango signal moko ozala donc okomona kaka mwasi akokoma kaka mal à l'aise ou bien nzambe akolo te moko na bango ndoto moko abie te na butu e ava balamuka batelemi na nzela bapriere ndo okomona misala na siko exa na efe te soki boza na bino na vie de prière te couple oyo ya baambianceur boke bobilibili na banganda bake babwaki bino boye bolali lokola bazoba boya nyumba mpana ndako sanke bosambela abandi kosakana na vie même ya bana na bino. Salut à toi mon pépé Lukoki, merci beaucoup. Abandi kosakana na vie ya bana na bino sans que boyeba, sans que toyeba. Salut à toi, maman Charlotte. Salut à toi, maman Charlotte. Soki, olobina ye, ya solo maman Charlotte. Soki olobina ye, non, yango ya tova na poto quand même. Tova na poto quand même. Tango ke otala mutu, bongsa mbongo na ya hotel. Bongsa mbongo na ya hotel. Toke na ba vacances, ne noke vacances, bongsa mbongo na ya hotel. Eza pe kaka teke bapaya mutu ayaka pe na makambo ya mabe. Eza kaka bapaya te. Yo pe mupaya. Oke kotala couple moko boye. Oke na bana na yo. Nake kotala couple moko boye. Yo boye na bana na yo. Me ndaku o pe bino mokai kolalela. Ndaku wana. Bakolo ndaku wana pe boye beta dame na bango te. C'est vice versa. Salut à toi, Justin Goy. Salut à toi. Merci beaucoup, Justin Goy. Famille un peu obine bokeli kotala. Kati na bango pe boye biti. Peut-être bata ba pe misala ma beta boye kotala bango na katkata boto wa bi voilà. Soyez bienvenue pe na ba yeko ya ba yeko mitika. Soki boza na nzambe te, famille un peu oyo ke na kotala. Ozaki bien na couple na yo, na bana na yo. Na mtemo malamu ko kotala bango voisin na to mona na kala. Masa na to mona na kala na ketala ina mwasi na ngana bana. Oke kotala pe couple wana. Mais couple na nzoka bata bata misala. Yo yebite ke couple na babi bata misala. Tango yo kota na ndaku na bango. Olali. Avant ola ndenge za toujours ne za so to kota biso bata mangala ambiance masolo. Masolo ambiance bomeli masanga tout. Merci beaucoup, mon pépé Lukoki. Merci beaucoup. Merci. To partager vidéo, s'il vous plaît. Bolie, bomeli, ambiance. Bokeh olali. Fatigue. Oui, tu olali retard, bokeh olala. Sans que, on remercie Tanzam.
sans que on remercie nzambe so bateke ndako obino we kolala o bato we kotala ba ba ta misala mabe boke bolali ka nengwana bango ba bato ba miso ebele na katikata butu batike ino semence ba bilo oyo kolia na ndako na bango oyebele oni basala yango na cuisine te ndoka za motema mabe na niveau moko impossible ndoka za na pitié te ndoki azalaka na pitié te sans pitié Madoko Fuko ya solo leader Claude ndoki azalaka penza na pitié te tozaka na distraction te tant toza mabat na mandaku na epai oyo biso toza kokende ba famille oyo toza kokende kotala tozalaka pe mayele na bango toyebi bakati na bango te toyebi te misusu bayebaka mususu bayebaka na basine mutu tomonake maka misala tomonake bien te mais mususu mutu tomonake assemble ya makasi oyebi te mais nzoka za mutu misala mabe mais assemblelaka tongo butu mo l'église boye nzoka babata misala tant que on a bon bon bassemble makasi yoke nzoka couverture na bango ezalaka koke l'église koke no sambela nzoka na butu basabata misala. Salut à toi Pierre Orlando, merci beaucoup. Nzoka babata misala, faites attention, faisons attention mandeunanga. Poupée la blonde, faites attention. Ndeunanga leader Claude, tout ça la attention. Edmazia, la classe, tout ça la attention ndeunanga. Mami matondo salut à toi. Faisons attention batutozo ya mandaku na ba couple o biso zonke ngotala kana bandaku. Eza loko o biso tout to tianga ngo penza idete. Ndeko mona mwasi bomona zoboka biloko mbali libanda. Boyoki umbali ngazolo ba bala na mbongo. Abala na mbongo tout le monde bolandi yango. Salut à toi Brigitte Nkulu, salut à toi. Mona mwasi mobala bala na mbongo. Mais tala nga zoboka biloko mobali libanda, tout le monde a landi vidéo wana. Ils ont traîné partout. Na page ambiso a ya vie public base ezali. Na YouTube pe na tse yango ezali. Peut-être, et le gros tine asala ndengwana. Ayebite na minute espèce de bêtier ba longoli esprit ya kibomoto. Merci beaucoup Menga Nasha. Ba longoli esprit ya kibomoto déjà. Bon, et loko Satan telemelaka lokona ba couple ba ndengonanga ezate. Et l'autre Satan tellement la couple exact. Pour Satan il que couple tellement besoin uni, ce qu'on a soudé. Boke musika na niveau prière, na niveau ba faire na makam tout ce qu'on a soudé besoin na bon moko, boko kende musika et que ennemi encore kotate. Alors yangwa linga fo apanza. Tanga ko panza komo sakana bino. Akomo sakana mwasi, akomo sakana mobali, akomo sakana bana. Donc, tout. Merci beaucoup, Oliva Mokonzi. Mami Louyeye, salut à toi, Mami Louyeye. Donc, tout ça rappelle que tu n'as pas couple na biso bandekonanga. Sauvons nos couples congolais. Tout tika distraction. Couple est sacré. Et c'est l'eau très sacré. C'est pas pour que mon monde a son libala. Tout le monde a ses pélacs. Tout le monde a ses programmes quoi libala. Tout le monde a ses pelak. Famille moi et maman ses pelak. Famille moi ses pelak. Ba camarade ba ses pelak. Bandeko, banoko, batata moi si. Nzambe na likolo a ses pelak. Nkola mariage. Ce n'est pas pour rien. Au cause à la bien. Vous savez na couple na moi si la mobile. Tout ça quand nzambe na kati da ndenge ya solo, kota nzambe na ndenge ya solo, ça coûte rien. Chers amis, ça coûte rien kota nzambe na couple na bino, ça coûte rien. Rien. Ça coûte rien. Les rares na biso ba congolais, batamangala. Et ça rare na ba couple na biso on va que avant balala, moi sinon on va ba simani beza bo ensemble bazo prier. Et ça rare. Mais au moins ba kenda pa église. Ba kenda ba église.
Maintenant ola mutu ndaka soko ndoka la na ndenge na ye. Et na butu ka som telenga toucher muninga okwani muninga oningisi muninga. Mais avant bolala jamais bosima na maboko atana bana bo prieta pona bana ou bien bino na bino couple que munguna kota te tout rare. C'est là où banguna bakota na ba couple na biso. C'est là où munguna kota. Faites attention. Ozo mamutunanda ku troye mamutunanda ku yeba avant alala. Avant balala, il faut tout ça pour ma bondeli. Nous avons battu un na biso. Protéger ndako. Tu as mis on mtema moko mais so voyez le msana ba mabe. Nous avons ezo nga retour à l'expéditeur Washington grand pays. Ezo nga na ya solo journal la zairoise. Ezo nga sike uti. Vie za pasi, bo uta na mwasi na mbali bo uti musika. Misusu abanda bana mikie, bo uti Afrique, benzi mwasi no ye awa, bo badi fina bino. Boza bien, bo bani ko bota bana na bino, harmonie ya bien. Kaka pona mutu bo boyamaki na ndako pona distraction muke ko zanga vie de prière na couple et baby si makamu na bino nyonso ya vie. Bande ko makamu na zolo ba za makamu ya hasard te. Ce sont des choses où ils ont ça na ba couple congolais. Ba couple batamangala. Ya bangolais, ba congolais ya Brazzaville, biso nyonso 3 nino to ba mangala. Et ça makamu oyo eza ko salama. Tous en mobilité que tout ko solama solo e ba ventirité. C'est des choses où ils ont salama. Makambo do salama. Sala attention. To battre ba couple na biso. Bonsoir Mesh Bochette Itamar, merci beaucoup. Bonsoir à toi. Mesh Bochette et Itamar, bonsoir à toi. To uti musika. Ata kolinga mwasi pe ya facilité. Kolinga mwasi ya facilité, kolinga mwasi boye andima beaucoup m'appelle makanisi moko, beaucoup m'appelle oyoka na bien, beaucoup m'appelle kobota, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais oyoka mwasi na yo boye, moi ça la qui bien, vous allez bien tout de coup quand on peut mo boye mbaki na ndaku, ou bien pendant ndaku mo bino bokne ko lala na couple na bino, bokebo makamtu e baby. Makamtu e baby. Bozonga boye, batie mbali semence ya chômeur. Bozonga bombala zaki na musana ya bien, bo komanda ko tout d'un coup mubali. Musale Koufi. Bonsoir Claire Moukadi. Mubali Musale Koufi. Batu ming le lozo mona bazana ba chômage, bazo salate. Ezaki foti na bangote chers amis. Ezaki foti na bangote. Baki na besoin misa, bazana besoin ko sala, mais oyo ka kontra ba dossier butu moi. A côté sera ba dossier butu moi. Mona zape mayele, asana courage ya musala. Ba ko benga gigolo o keza posta na eta za gigolo. Mais boyebite mfula wana to uteli wapi o ezaki mbano zo kozo musala te. Mutu boyambaki na ndako. Salut à toi Énergie Likunde, merci beaucoup. Mutu boyambaki na ndako. Aya ko bebe sebno makamutu na ndako na po nini? Distraction. Bozaki distrait. Confiance et l'équipe trop. Voilà puis massa na biso. Ah voilà de coller ensemble. Ah voilà ba coller ensemble na moi sinanga. Voilà puis moi sinanga. Voilà puis ngai. Ta poto tele no ndako. Tout ça attention mandiko na ngai. Tout ça là vraiment attention couper la blonde. Mutoko ya manandako. Énergie Likunde, mutoko ya manandako. Liba Mokonzi. Claire Moukadi. Bobino tu ozola na ngai awa. Washington grand pays, tout le monde a de la nanga awa. Mesh Bochette Itamar. Edmasi à la classe, tout le monde a zali awa. Sylvie Rosa. Salut à toi Sylvie Rosa. Mutu nyo soko ya mandako apo ya mbaya batia mutu na ina butu ala na ndako na yo. Sai na babondeli. Efu kanza benzambe to yambie na Timothée ya malamu. Azande konanga yeta la biso. Na sepeni ngai na ndako oyo mais koyane na ndako oyo eza la bénédiction na kata ndako na biso eza malédiction te soka yake molimo malédiction retour à l'expéditeur ezonge sike utaki na mtema moko penza bandako pe oyo biso tokendaka pe kolala
bandako biso tokena kolala bato tokena rendre visite bandako bato tango bino pe bokei tango bokoti bato ba mabiso nani ezaka ya munoko bokota na yambi bino na kombo na Yesu na yambi bino na kombo na Yesu ba yambi bino na kombo na Yesu me kati na bango yebite abimisi komba Yesu me o basaka na butu yebite so bata misala bino bita bokena ndako bato wana avant bolala botia yango na mabondeli ndako wana botia yango na mabondeli nzambe biso doetala bango atanke bandeko to ya mtia mabete me ozo okuta ndako wana nzambe zape le kotia to le kona ndako wana eza la bénédiction to lobaka nini ayangane na talo kona poto awa epesa melingai OK tango poto talo kona ndaka bato poko lobela yango pe il faut que lobela yango pe. Merci beaucoup Vidal Matumona. Merci beaucoup, salut à toi. Tant que tu as le copain dans la biso pe photo pe sa to tsaka ba prière, to samela ensemble tema. Nena koti na ndako nzamba sunga biso. Ya mabe ko la biso te auto na ndako ezala ya bien, ya mabe ezala te. C'est comme ça to kotamba na ba couple. Makambo bele ma besoin na ba couple bandeko na nga saka ba camarade te. Ba camarade basi le ba komi ko tomber ba komi ko ba victime. O pata mo na mosi na nga ya nga ko mo belisa mosi na nga esprit. Potambla na mobali nanga ya mobali nanga komi kobeba esprit. Potambla na mutu boyebo yanga komi boy nzoka sana mutu wana te. Biso moko kozanga koyeba. Batu tozo mana ndaku ba ndaku to kene kokuta nango. Na ba misala na biso to kenda ba misala. Mitema ya ba voisin to yebi yango te. Totala ka ba film s'il vous plaît. Totala ka ba film. Ndoki na ndoki azana spécialité na ye. Ndenge na vitu za rabo ina misala secrétaire azali huissier azali comptable azali na misala bango monde de ténèbres pesa la ndengwana na monde de ténèbres na bango pe ezala bongo oyo ndoki o musala spécialité na ye il va que panza ba couple bato ako panza ndenge nini ako kota discussion na kata couple akoti c'est incompréhension na couple. Voilà toute spécialité na une soirée na kuna bino à côté c'est bino stérilité. Au moins le couple mouvant tembele kobota mobulu. Au moins kobota mobulu, musu bobota ki mona moko ba mabote kangani. Boko mo luka, boko wa médecin nzoto za bien. Moi ça za bien mobala za bien. Bozo yebate makamwane zo utela wapi. Bato to yemaka na bandako. Na bandako biso to kena kokota bandeko na mokile baby. Mokile komi mabena niveau moko impossible. Impossible. Bana na biso tuzobota. Bakendaka na ba crèche. Bana bakendaka na ba crèche. Bango na bango. Soki mona moko ya mukaza muta misala. Salut à toi Godembemba, merci beaucoup. Maman Djemba Kimbe Yavanga, merci beaucoup ma sœur. Mikole Bele ma sœur, salut à toi. Ba bonne fête na yo ya nouvel an, merci beaucoup. Bana na biso bakendaka na ba crèche. So ya biso bana bazana misala mabete. Mais bano bango bazo kekuta na bango na ba crèche. Mais tata mabana na to ebité. Ya de bana o babota bazo bota mala source na libuma mama na ye ba parents na ye. Mama ni bazo bota mwana zo bota mana ki ndoki déjà. Mwana zo bota mana ki ndoki e azo kola bana musubo mwana mo bulu makasi ya kusakana te techi ato beti me ayuka kati. Merci beaucoup, Poupée la blonde. Au moins, moi, je suis calme. Calme, les gens qui sont calme, Anzoka, Makanisi, moi, Azamona Misala. Ou rebate. Azula, mon yo papa, aux âmes de Misala, ya ma bête, maman, aux âmes de Misala, ma bête, mais vie de prière exatée. Et ça, quand on dit que ceux qui proposent de nous quitter, maman, ça nous quitter, qui est au Sambela. Non. Et petit que yo zana mtsala mabete mama pesa na mtsala mabete mais ko sambele zate bana baza protéger te to yeba loko wana bana baza protéger te il faut que man nzambe na ndenge ya solo tolobaka na munoko nga bana nga bokoka bango te mais obi ko protéger bana ndenge prière te obi ko protéger couple na ndenge ya prière te. Mais nous avons sacré l'esprit, nous avons que protection za na ngote. Alors c'est quand on vous bande moi. Ah c'est quand yo. Et puis que on s'en a métier vite dans zone ngai.
bana nde bakenda ba crèche wana soki bana oyo ba camarade na bakenda kuta na ba crèche ba ta misala ba liaka na ba cantine ensemble na poto bana ya biso batamangala bazali belé à part batamangala ya ba West Africain bazali bekolo ape batamitema ape bazebele basana mwana mwaza mja misala azolela mwana nayo apesi mwana aza kambane bazokolo bano bakole ensemble nsoka sa bebisela yo mwana sans que ba parents boyeba sans que ba parents boyeba sauvons nos couples s'il vous plaît. To partager vidéo, to liker s'il vous plaît. Partagez la vidéo, likez la vidéo. A BBC le mwana mwana rien nda kuboye. Salut à toi Papa Robert qui s'en sintingi. Salut à toi. Salut à toi Papa Robert qui s'en. Pour rien nda kuboye. Ma comment changer na couple? Mbala zaki bien. Azaki n'a répond vers moi sinaye. Mbala zaki fidèle. Tout d'un coup, mbala n'est comme infidèle. Infidélité côté na couple. Infidélité côté. Bah mbala comme akomuta baloyenge. Ba ambiance ezanga tina. O ezaki liboso ezala kité. Boso ebate makamone uti wapi. Peut-être kaka mwana na bino obozana na ndako. Mwana ka obozana na ndako na ndenge misaba batindi ya bepsa couple. C'est la papa loko sala boy na butu sala boy mwana sa beba couple papa maman boye baraté. Pour la nini? Distraction les vitro. Distraction. Mwana basi ba baby ça y est, merci beaucoup leader Claude. Merci beaucoup. Mwana basi ba baby ça y est mwana yo ye baraté. Mwana zo kola na makammabe. Mwana zo kola, azo kola ezala kola armée. Eza quoi armée likili caporal obaningo mata sergent adjudant chef lieutenant eza bongo na monde de ténèbres tozo ba enseignement ebelé c'est la même chose sauvons nos couples congolais bandeko na ngai mona mwasi na zo benga na mobali ka boy biloko zo bilamba zo bwaka tout eza souillete peut-être to éviter mais peut-être puisque ça l'une des choses peut ozo prendre ba couple ba BBC mutu ya mabepa na eko malamu tanga osala ko pona mo ndeza bien espona ezotinda salango voilà toza di batena ba couple na ebizo chaque ami toza pena ki di batena na msaki bino notre émission de retour seront nos couples congolais awa na émission toyaka ko tuka mibalité ko tuka pe basité mais toujours le bela nengi ndoko ko vana ba couple na biso comment to ko bongisa ba couple c'est vrai que ça passe le noni ba tiso pas comment ba couple na poto na poto mais il y a des bons il y a des mauvais aussi chaque chose ce qui y a ma bezali il y a bien bezali mais mingi faut donc continuer au sala ya malamu pour eza malamu ke to sala ya mabe il faut donc continuer au sala mingi ya malamu. Bouti musika na couple na yo ndeko nanga. Bouti loin. 15 ans, 20 à 30 ans. Il y a vie commune. Au salam aussi na ma bête. Au salam mobali na ma bête. Tout de coup quand ma qualité na changer mais tous les années au sali pourquoi ça qui ma bête quand le moment où beaucoup mon salam mobali ma bête. Aux yeux baté esprit de doti na yo au salam ne moi. Salut à toi maman Pauline Beyoncé. Mon tema papa congolais nga depuis Allemagne, salut à toi. Ozo te ni comment tu na sa mosi na ngane mwana. Okoma comme mabe, ozaki na vérité na mosi na yo, tout d'un coup, ya solo mon pepe le koki. Tout d'un coup, okoma na lokuta mo na couple na yo. Ozo be sike utilité. Ya solo Joe Majo. Même dans l'église, aux hommes dans l'église, les lois d'église na biso batamangala, on t'a kosa binoté. Na l'église ça batamangala, petit si l'église té. Mais tout ça la tension dans l'église au beto zakokende. Il y a des pasteurs sorciers les lots. Il y a des pasteurs sorciers. On va ça di sangana bango go wana ancien. Wana zabo ebo. Nzoka la tangi bo kena bandako, keke na bandako. Bango nzoka basa batu abutu. Mais église
Tout ça, la attention, Mandéonanga. Tout ça, très éveillé. Tout ça, très éveillé. L'église, le comment même amitié, mon babé, l'église, pasteur sorcier. Wana ancien, wana diacre, wana boye boye. Nzoka, grade, wana bile bozo na diacre, ça homme de Dieu. Évangéliste, nzoka la boutu, on qui n'a pas réunion, on va battre boutu. Église, une oya quand nzoka ça battre boutu. Pour si cette église, ba on pèse wana ba bloc relé ba bonbon. Nzoka bloc ba pèse bana, eza mabe. Tout ça l'attention ande onanga. Sauvons nos couples congolais. Sauvons nos couples congolais. Kozanga prière, eza pasi na vie. Eza pasi makasi na vie. Total la lelo. Total la lelo amande konanga monde, eza ko beba na minute mokili eza ko beba. Ce qu'on a mis sur mon spiritualité. Mokili eza sunenge za la tête de yebele poto nenge za laka. Mokili eza sunenge za la te. Toza susu na kidiba te monde eza ko beba. Et yo kego la lega bongo la mwino ka bongo sans vie de prière bana baza tout la raba makam so nzamba ko sala combien de personnes va tiki biso lelo pour la Covid. Combien de personnes va tiki biso au ba na Covid. Combien de personnes? Mais biso vous toujours en vie. Tout ça toujours en vie. Sauvons nos couples congolais bandeko na ngai. Godembe mabisi tu ba église balinga kolia. Non bandeko za facilité. Merci beaucoup Vidal Matumona, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous à Gilibate et le konenga to solalelo. Il y a un bande de donc je ne sais pas ce qui moutoua alinga qui gobenga na fongoli téléphone ce comme d'avoir coupé sa avis naie coupé sa moi avis pour un sujet auto soli lelo en attendant beaucoup gobenga en attendant tout quand nzembo ser na biso ce qui ndalingo benga pour na coupé sa avis na quoi na ce téléphone ouvert quoi. Bolingo na mitema ya bato ne dépend pas na bolamu yuzo sala pone kuyusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te Bolingo eza nature bato mokili te Bolingo eza Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Poupée la Blonde, bonne nuit. Oui, ça va, DJ. Oui, ngana pesa avi na ngai. Nalinga na loba te. Pona pesa oyo ya mwana mwasi oyo abenganaki mobile. Aibana na ye. Voilà. Biso bana ya basi soki bandeko bazoyoka nga bana ya basi toluka ko changer surtout na poto toyebi ke eza pasi bapapa balingaka koyoka biso te tovanda na bana tosalaka bome tozalaka na maîtrise pourquoi bapesa bamama mitema ya minene pourquoi baloba mama faza motema monene bapapa baza bana na biso toyebaka ndenge nini tokoki kozalaka na bapapa na biso ezate ke loko moya mukie kaka ozwi otomoko badobwaka biloko mobala kende tanga ko kende bande kono répéter bato théâtre pe baza na besoin ya mibali donc bato théâtre de chez nous bakozwa mibali na bloc kende ki vacances na Congo ape bobado tomboka bandumbe bobado finga bangwe ba mama bomi yebela kabino moko
bomi yebelaka mokili ekomi nango mabe baselibatere bavandi libanda matoi na bango ekomi lokola bamaseke bango mpe bazozela nani akobwaka mponga na lokota conseil napesi moke yango wana bamama botalaka bana éducation ya bana séparation eza eloko moko eza facile eza difficile ovandi omoni ke otikani olia mbongo ya bana me bana na baza na besoin ya tata na bango bana na balingi bamona mpe papa na bango pembeni ata papa asala eloko te bamonaka papa na biso ozala na ndako mama na ndenge ya mabe te ndeko na nga mwasi nafingi yo te nazoloba mwana mwasi ozoboka biloko mobali bro limbisanga basi ebele bapesi bazoloba mwasi obaza kitoko te mazoboka kaka biloko mobali banda azokobitala te mama okoya koza mobali mosusu aye kopourrir vie na yo aviole yo bana adétruire libotano alia yo bambongo yo moko omona vie no ekomi na suka toraisonnaka toyeba kokanisa oyo nini biso basa poto tokomi nango okasa diable akiti na mabele pene aye na mabele pene mpona koboma bacouple tozokomprendre rien botala coronavirus maladi moko ye briske ebomi bato soki bomoni na bafoye na bino bato bakufi te botuna bato mosusu nde bato bakufi biso tomoni bato bakufi na miso batiki bana mike batiki bana mosusu atiki mobali na mwasi atiki ubie mwasi na mbali bakufi batiki bana eza jete toyeba kokanisa pourkui maladi oyo eye nzambe azofere attention aopesa biso attention biso bato tokufi te toza na vi na bomoi na hiver oyo na bonane oyo bamama okende kozwa mobali bosepelisa bana botie sapin bobongisi bakado yo ozobwaka biloko ya mobali bana yobi souffrance oyo olanda mbetu yo moko obaluki omoni poussin obaluki moto aza te eloko kaka na nga naloba antuka toluka kobongisa bacouple na biso mpo eyeba kolakisa biso basi ya poto toza na bapese na motu te toza mpe na boma te me makambo tozokala bapa baza mpe mabe mingi toboyi te me toluka kozala na dialogue mama azalaka papa ayebi nini oyo akoki kobongi azalaka maîtresse ya ndako ayebi nini na kosuma mobali bapapa baza bana na biso atozoloba ndenge nini bakoyeba ke bakoyoka biso eloka na nga naloba ngo wana. Merci beaucoup Mama Fouke toyamba mutu mosusu merci beaucoup. ndeko obenga okoki korapele tokati na mama tomeka korapele ndeko auti kobenga biso bolimbisi na korapele ndeko auti kobenga puisque voilà à rappeler. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, maman, bonsoir. Vous venez pour intervenir dans l'émission? Oui, on a intervenu pour l'émission. D'accord, Malobombo Kayo. Vous venez depuis Paris? Non, Lyon. Ah, d'accord. Malobombo Kayo, maman. Oui, papa, dans le Hollanda, émission, bandé bandaki. Ouais. Concernant ma balle à la biso, ma couple, nangana lobaka eza vraiment pas pour la biso. Eza pas parce que na mboko ya poto to vandi. Donc tozomona ngeza kitoko. Tomona ba immeuble banda mais na molimo eza mboka moko. Allô? Oui, allô? Tozoyokayo, lobano. Oui, nazoloba donc tozomona ngo eza kitoko ba biloko ebele mais eza mboka moko eza mabe makasi.
mais eloko tozobosana bavi na biso na bafamille na biso bavi de prière tolingi kosambela te surtout bajeune fi biso bajeune fi tolingi kaka aza mwa 200 € na ye 300 € aso mwa pantalon na ye ya 100 € mwa keti moko ya sika adidas donc bato bamoni ye mais eza kaka moko ndeti année oyo ya 2020 toza eza année moko ya pasi eza pasi mpenza tozalaki na bato mingi baproche na biso mingi batiki biso mais tokopesa na nzambe nini mais bato babosani nyonso wana baotalaka lisengo ya mokili eza vanité de vanité mpo nyonso ekoleka biso mpe bato tokoleka eza kana eloko moko elekaka te eza parole de dieu mais bato babosani wana nyonso donc na poto bamakambo si tozosalema toyebi te mpenza mais bato bazososola te bazotalaka biloko ya mokili eglize mpe bazokende me makambo ya mabe mitema mabe ti jalousie ketu pourquoi surtout biso bacongolais mpo na nini soki moninga azwi motema pasi omone mpe ozi permis ozi bien nzambe akumisamba na motema donc motema donc azomona kaka ko bia limu to kaka na mokili ozali susi eza pasi yo koboma mutu lelo bongo yo biso nyonso kozonga kaka na madele donc eza mpenza pasi mpenza mpona biso donc nazoyoka mpenza émission bande bandaki donc yango na nabengi donc naosenga kala bandeko na biso bachange eloko eleki nzambe eza te na nyonso kosala bavi na biso na bandako na misala totiaka nzambe en première part yango nde eza très important na bavi na biso tobosanaka nzambe tozoyamba mutu wana oyebi etadani na ye te ezala ndeko ezala nani toyebi baetadani te tozomonana boye me motema mutu ezaka nzambe mutu ayebi omona mutu biso ozoseka na ye ozolia na ye kaka ye wana nde mutu akoboma yo oyebi te camarade ezanga meilleure copine camarade ekoma pirate camarade ya solo ya suka oyo malamu eza kaka nzambe wana mpo aboyane biso te mpo mutu amokili akoyina yo ata bozalaka bapire so osali likambo kobosane bolamu wana nyonso abalukelo na miniti to na basegonde mais eza kaka nzambe wana nde mutu abolaka mutu te donc tokangamaka na nzambe parce ye nde mutu aza malamu ye nde aza papa na biso ya liboso. Merci beaucoup mama nanga, merci beaucoup. Oui, en tout cas nga mpe nasepeli mingi donc ezali kaka mwa maloba moke donc nalingaki nazwa nasepeli na émission nzambe papambola yo papa Maki. Merci beaucoup. Donc voilà la petite bino, au revoir. Ouais, merci chers amis de votre landa ser na biso conseil à pesi biso to karmananza maninga solo. Il faut na remercier Baeba Koti Siko Yoninge Zalakaka. Il faut qu'on pèse bango bambote. Je vais voir banani le temps qui va me sous tant son Robenga. Fatou Sirik, salut à toi. Qui encore Mami Matondo, bonsoir à toi Mami Matondo. Donc on est là, donc toujours vous rappelle Nabino, l'état de Bobenga. Donc voilà la petite bino, au revoir. Tout ça Koyoka. Oui, allô? Ouais. Dans une pleine émission, dans un live. Ouais. D'accord. Non, t'es. Nazo rappelé sur la 6. Ok. Ouais. Bon, ici, on a un marché de Rivenco, non? Le temps pour bien, numéro Zali 0041. Numéro Zali pour la monde va me numéro Robenga. Et ça na titre. Titre on a tiewana na likolo to tsaka titre émission numéro zawana. Soki au monde titre était numéro Zali 0041 77 963
8700. Donc 0041 77 963 8700. Voilà. bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment natura bato ya mokili te bolingo eza mpenza natura bato ya mokili te bolingo eza yo yesu. Bonsoir à toi, Guélor Beloko. Bonsoir. Merci beaucoup, mon Pépé Lukoki. Merci beaucoup. Sipindoli abapota mokili ezokisa Bonsoir à toi, mon préso. Mon préso Nzende, bonsoir à toi. Tabou Fenja, bonsoir à toi. utato banda kosenga yo obenga biso bamandiante motema ndenge nini oza nango baba ya milimo. Bonsoir à toi, Rikna Jésus. Bonsoir à toi, Rikna Jésus Central. Bonsoir à toi. Gislain Malonda, bonsoir. Merci beaucoup, Pierre Rolando. Dans 10 minutes, tu as une émission, tu as aussi les sapous qui lobby à Misala, tu as basali en Barosala lobby. Donc, on a un numéro. Le temps, nous avons passé dans biso et allez beta. À 22h30, tu as aussi sa émission. Donc, tu tiens à 10 minutes. Merci beaucoup. Zolina, iso ya batuseyo. Ebale ya nyoso na mbai, ebale ya bote na mbai, ebale ya libala na mbai, ebale ya bote na mbai, ebale ya maele na mbai, ebale wo, ebale ye, ebale ye. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir, papa. La émission na yo c'est na côté de l'émission na mingi. Non. Mon sujet là. Ça fait bien. Je vais dans le baki wana te. Ce que la fête d'église, c'est la base na bana. Ce qu'on appelle la église sur lequel je suis pas mingi pour ça. C'est le père. Moi je suis dans la bazaraka. Moi je suis l'église là ya wana ngona. Azona bombo na ye. Après petit bana. Dans les bana bana. On va se sur le bon maman c'est la matière. Sababu mwapo kuna wewe mama yake kama mtu samosha wewe na ninga de célébrer mama ana pesa para lokote watu samosha kwa lobate ndio mfano ndio kitu kibara mama tu bazo kangai tu bakenda na église tu kenda na église tu na bombo ndio pesa bana bombo tu na para na bango tu bombo na biso pesa na bana kaka buye na para na bayeba pour ça que tu na yote ndio mfano wewe na beta kitu
bon mpona bakupe tozomona nasala image mwana mwasi na bengai mobali na ye abwaki bilamba na basango ya banoel eza mpasi na mawa mais akoredike nango akende na france oyoka na france atambola na france atambola na belgique ozala na limana amona ndenge basi bazoluka mibali amona ndenge basi babenganaka mibali na bango ndenge bakomi kozala besoin mibali biso bazokende ntina biso kobanga mibali ntango kozala mobali awa basali ezala nzala akeza mosu basali eza na mbala kimi otika mosu babomisaka na ndako nyonso baesangaka okosala bakupelitaka baproblème osala tu tobongisa yango akosozali nango tobisa apesaki ya bokosi bana osi tobomisaka anengana betela site papa na sisi bino ezala ngelisane. Merci beaucoup papa nanga, merci beaucoup. Ouais, bandeko bola nini ndeko nenga lobi conseil munene apesi biso bandeko ozalanda biso tu ozalanda na nzela émission oyo alobi bie bamama bosalaka attention na baeglise ozali kokendaka bana mingi leo baza kobeba mpe kaka na nzela ya baeglise motu to ayebi ke eglise ali place tokenda koluka elonga nzambe tokenda kozwa mateya me mingi mpe ya bana na biso bazali kobebela na nzela ya baeglise ezali na bana nyonso te bapaster nyonso te baeglise nyonso te mais eza ba mususu o bazali pe na misala mabe o bana na biso bazali kozwa ba problème mingi lelo na nzela ba église. Voilà. Merci chers amis, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Merci na bino nyonso oyo bolandaki biso na nzela ya émission oyo. Bon, ce mobile a un infidèle de Pessarakanda. Bien sûr, Pessarakanda, mais il y a un comme ça, il y a sur Pessarakanda, mais pour y avoir une infidélité et Utiwapi, à partir de ma auto, solo les sujets auto-PC de l'eau, Moutino, ça, Oyo, Bazuta, Robenga. Merci Nabino tout. Merci Nabino Nyonso. Nanenge, vous avez été dans la émission Oyo. Émission Nabino Ezongi. Ezongi, souvent le couple congolais, c'est tous les jours. Mais ce qui est que, bon, mon qui n'a jour en salité, dans cette émission, boye baké, nazam de la salle rapé, peut-être dans une salle retard, fatigue, voilà, il y a facilité, donc 19 ans de travail, autant la vie du public, autant Moussala Mundele, et ça facilité, donc voilà. Mais, tous ont toujours autant. Il y a quand même pour nous sauver la couple na biso. Merci à toi Mbote minga yo Alain Moin de Bilbao bino tout oyo bolandinga na nzela émission oyo El Kadu Kombo mote mama Adeline Bambote na yo Mbote minga mama na ngam Fingwa ki adiambu Thérèse wana mama Adeline mote ma El Kadu Kombo na Vallée Bambote na yo penza Nzambe a pambola bino penza. Donc na biki bolanda ngai tozwa temps ya otya nzambe makasi na kati ya couple na biso toloba kaka nenga likolo mais to tya na nzambe na nenga solo na ba couple na biso bandeko nanga ekozala malamu mingi et comme ba couple comme ba moins de problèmes que ezara toujours na ba problème ebele voilà des exemples ebele ba toujours na bandako ba deka ba jo sele na ba couple bandako biso oto na kotala toyebi bango nde bazati na kati ya bandako na bango ezo bende ya biso ba difficulté bene ba couple na biso. Merci beaucoup à toi Poupée la blonde, Poupée Omelette Luzolo, la blonde, merci à toi. La bino tout oyo bozuta Rolandanga, merci na bino tout oyo partager émission oyo. Nzambe na lola amo na bino. Et si jamais ba bonne fête, ba joyeux Noël na bino nyonso, ba joyeux Noël lobby le 24, toza sous na sujet de repesa bino lobby pour na to fêter ba Noël bien et koza malamu mingi. Votre émission de retour avec force. Souvent nos couples congolais, n'aime sabino quand on côté ba couple tout o ba umeli ya mikolo ko solona bango ndeni ba umeli na ba couple la différence ba couple akala na ya lelo tout pour na bonsa kaka ba makambo ya mabeto zo mona na ba couple na biso nzamba pamla bino to mona ni bongo penza lobby le 24. Merci beaucoup, au revoir.
bato ne dépend pas na bolamu oyo ozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato babona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature Merci Auguste Manuel. Merci beaucoup Auguste Manuel. Merci. bolingo eza mpenza nature bato mokili te bolingo eza yo. Merci à toi Emilia Grace. Bonsoir à toi. Merci Emilia Grace. Osaebale elongwaka bokauki na esobe ya mitema bokausi pindoli ya bapota mokili ezokisa Osaebale elongwaka bokauki na esobe ya mitema bokausi pindoli ya bapota mokili ezokisa. Merci beaucoup Fatou Cyril. Merci. obatela kanga na badonge kasi ngai mokolo nini nakobatela yo uta tobanda kosenga yo biso bamandian te Bopos Santé pour s'abonner à la page de Avis du Public Buzz. Donc dès aujourd'hui, tous nos émissions, et ben nous les cas, on a page quoi. La page Nabiso et Avis du Public Buzz. Na mirna sur la Facebook te kuna c'est juste pour faire les annonces, mais l'émission tout na page Nabiso Avis du Public Buzz. Vous s'abonner à la page, à notification, vous cliquer la notification pour nous avoir vidéo nyonso. Vous s'abonner, merci. Papa ya milimo banda kosinga yo otikala kolemba biso te